Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karatakate. Yana benga gayo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Ke bana jago zape so kute nango KNB Telema. KNB Telema Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape te so kute nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenons forts. Mbote bande ko balanzi magazine KNB Kinshasa na biso. Opposition, majorité, c'est Nina société civile. La salle qui rencontre on a bango on a palais du peuple beau ba détail. Samedi 20 août, au président et Seni Corneille Nanga a sa rencontre entre opposition, majorité, la société civile, pour éviter ceux qui va kolobani, yango ba kinois, pas si ba point de vue na bango boyo kaba. Particulièrement moi-même, ceux qui rencontrent à l'obispo bakutana, ils a bien. Opposition, majorité et puis société civile. Mais tout le monde que ça passe, il y a aventure, il y a blague. On les a concernés vie, il y a bateau belé. Ils ont concerné bateau bazan na bon moi na bateau baroya na ba génération zoya. So ba solo di bien et vous appelez bien barotika mamwa bien pour la bano baroya na sima ah ba papa moko bazalaka na époque moko boye ba solo la ka ba trouver ba solution o ke biso to botami to okutango ba bongisela to chemin. Les trois institutions là basangani opposition majorité présidentielle na parti civil. Les trois le basangani ba résoudre nos problèmes mamboka. Parce que ça ne va pas. Les choses ne marchent pas dans ce pays. Bon, au départ, nous avons nos Kinois, nous avons Congolais. Au départ, nous avons déjà que malamu. Tout ça, négativité, tout ça, positivité. Par contre, nous saluons d'abord, nous trouver terrain d'attente pour nous retirer la biche au petit peuple de la Bango. Nous sommes CENI, opposition, la vraie opposition. Na majorité présidentielle na société civile. C'est-à-dire basa le loko pour intérêt à peuple. Bakenaka pour na mabumuna bangote. Balepe mingi bambule bele bangoka batu balia ka peuple ti lelo alia kana ete. Ba ndima eloko ba divergence nyonso bazana ngo. Biso tozana souci au kena be élection na katamboka o. Alors Corneille Nanga, il faut profiter de l'occasion neti oyo à saisir opportunité. Bon, idée ce qui s'est ni à Bengisi opposition, majorité, et puis bango nyonso bazala na palais du peuple pour bayokana un message au Seigneur Zanango a oyebisa bango nini. Parce que les besoins fondamentaux aujourd'hui, c'est l'alternance. Par rapport à l'alternance, Seni s'est appelé ça déjà message par deux fois à plusieurs reprises que Moulo yo moyen à tenir ba élection et Gozalate est impossible. Aïb Sabiso comment à s'employer pour réviser un fichier et puis à ça là recensement au Gozala crédible. Aïb Sabatu Gozala ndengenin parce que les besoins fondamentaux c'est l'alternance. À Gozala ndengenin pour alternance c'est ça. Wana Bolandi ba point de vue il y a quelques Kinois vraiment pour na bango balobi que rencontre wana ekozala malamu. Ce qui va kolobela plus makambo ekozala na intérêt ya mboka po mboka na biso ekende liboso Kinshasa et l'équipe part. Donald Trump a changé équipe nae ya campagne bozwa ba détail na élément oyo. Après la révélation au New York Times est publié qui sur Paul Manafort, directeur de campagne et candidat républicain Donald Trump sur son implication dans l'acte de corruption en Ukraine sous le régime du président Yanukovych.
Nandenge azalaki pe conseiller à chef de l'État dictateur rebelle. Et Tindi Donald Trump a changé vite équipe wana pour na sauvegarder image naie na période où ya campagne. Parce que na États-Unis likambo ya image basakana kanango te. Pour le simple fait même ya ko tricher à tozalaki une école primaire une fois ba révéler en opinion américaine et pardonnaka te. Contraire ndenge to constata kana mikili mususu. Même à ce qui population est sanctionnée qui est na ba élection pour la mauvaise réputation à cause s'accrocher caca. Mais aux États-Unis d'Amérique, le politicien veut à leur image de marque pour éviter de sombrer, même si Eza papa naïe, mais présence naïe et comme connu image naïo, il faut qu'on se débarrasse naïe. Paul Manafort a Donald Trump à Longolié. Il sera obligé de faire face à de nombreuses enquêtes judiciaires et a déjà ouvertes dans les États-Unis d'Amérique, Ukraine et aussi carrément pour la fraude et corruption entre 2010 et 2014 dans Ukraine sous le régime de Yanukovych. Bye bye na Paul Manafort total oya koya soki ako limité ba scandale ya Trump oyo chaque semaine ezaka kako se multiplier Kinshasa et l'équipe partout. Kyungu akumwanzo azali moko ya ba opposant akendaki kokutana na président ya UDPS Etienne Tshisekedi yango bakinois ba réagir par rapport à la rencontre wana. Justice ezali ba progrès baza na mboka oyo mais bango il est libre. Et il fut aussi président ya assemblée provinciale ya Katanga. Mais quand vous me dites que abomaka batu mais justice zo kezana mboka bakanga et puis dans le contexte actuel, c'est-à-dire le président Tshisekedi, il faut arraigner Moutounioso tout autour de lui. Mais dès que tu installes la vraie démocratie, là où il y aura la justice indépendante, neto kolande la Moutounioso à Salamabe. En tout cas, pour la Koyamba, il y a Koyamba. Mais pour la Koyoka qui Kyungu Salaka Boa, Salaka Boa, il y a aucun goût. Ma base à les alerter. Pas les qui, na lembi nangai. Na boti, na lembi. Bon, pour l'angai n'ingaka. La limite consenti makamatu wala makamo ya elongwa. Sur la conférence nationale souveraine via loba mututu asala mabe asengie merci. Biso na minute oyo tozo yamba batu o nyoso tu basala ke biso mabe. Tozo rassembler bango ba ya. To limbisi bango na mabe na bango ezala o rimera Kyungu ezala ya nani. Ezala yanen o tu alingi changement et pas na biso ezala boma ko zala nen boyana nuto sangana to sangani to sa to restaurer état de droit na kata mboka oyo apolé to 20 état de droit na kata mboka o to komo landela. Basi mingi na Kinshasa bazaka na mauvaise habitude soki ba memie pour la première fois pa ba bokilo bazara na attitude mususu mais une fois karabo balé a changé les bino face. MB magazine tozali na avenue Isangi na commune ya Lingwala kosoana ba maman ba ebisa biso ba mona ka bana basi oyo bazala ndeni basi oyo bazala soki mobali abale nanu te akozala gentil na belle famille na ye ko akotala bango ko sa maman malamu une fois que ndako libala a changé comportement boka ba maman ndenge balobi asi wana za mwasi mabe eza malamu te il faut l'accès gentillesse ne bandel tisuka okota na ndako libala il faut zala mwasi malamu une femme modèle pour esala malamu puisque tant yozo ya ko banda libala biso babokilo to tala ka caractère ya mwana mwaso mwana biso yeli biso tozo ko étudier pe malem mais yosko yo o cacher caractère na yo na kati o l'accès biso gentillesse libanda e ko sala malamu te il faut l'accès caractère na yo mobimba pour toi apprécier déjà tina nde okota ndako libala moi sina biso azalaka boy bokilo nanga azalaka boy alingaka boy alataka boy ndenga azwi libala wana sikoyo a changer comportement na yete na ko changer comportement na wana azomona ke pour le moment que ya azali supérieur ba semik bazali ba inférieur mais libala e bongi modèle wana te kanisa l'avenir mosoto landi nyoso wana to kobonga te na bana biso basi pour lelo ko swana lobi ko swana finalement c'est quoi yanga biso peto sito lobby soki oye na libala osali bal semingi no bazo mona makambo sala malamba beta yo ba bukota liboso ko kende mwasi
soki na babali ete akolinga mabokilo akoya kolambelo neti nga alambaka malewa boye abanda kwa mikolo nyonso kosalelanga mosala soki esi babali ye batie na ndako ayebi su bokilo tayebi kaka mama oyo abota ye na bandeko oyo ya ye yango monke na place wana namona kutu tina basi yango ezalaka nango te bolandi ndenge ba maman la biso ba lobby la plupart ba maman ba lobby wana bazape ba bokilo ya bana mosusu donc ezali likamo esale makamo na mwasi comportement no esengeli za identique soko za la malamu ti et pas bokilo il faut pas que ça na hypocrisie ezalaka bien te se comporter bien ce qui peut bi que za réaliser les mabe esengeli ça l'effort au changer au s'adapter pe na belle famille na au pe ba mona ça la bien Kinshasa et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner temps tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB. La photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez la photo, tout c'est comme ok, écoutez, en selfie, écoutez, la photo, tout c'est comme ok, écoutez, Ego d'idée, ego de la photo, tout c'est comme ok, ego d'idée, en selfie, ego d'idée, ego de magazine KNB to ekotuna bandeko na biso bakinois et puis ba chrétien ba ebisa biso ndenge ba chrétien mosusu to mona ba éviter bandeko o to benga ba païen tellement ya sambelaka mingi moyen kende vers ba païen ezate or ezape ko kende vers bango côté ya bango mais to ebite mingi balinga ko s'approcher vers bango te on to ngito tuna ba raison ni baboya et puis baboya ko poussa na vers bango ba païen pona nini ba païen na koza papa bango te po basambela tenga asambela mtaza païen abi yesu te na kosepela mine na kene pa na ye na te ele lo banzambe po ya ayeba que le salut oya kitoko leka ya nzambe ezali te so mononinga azo ça n'importe quoi na côté tout doucement ezate na brutaliser hein na malem na ko banda côté par exemple mois de janvier azu conversion na mois de décembre mais na kolemba te po na ramener pate et pas nzambe nanga na ko sangana na bango tatam ko moko ya sambela ta ebili lo banzambe tenga la sambela nanga bona osola nini to terra na biso muninga yo linga ko sambela te to kenda ke église tanga boy na forcer na tire te eza bon omoni Jésus même ye moko tango ala na moko ayaki vraiment pour na ba païen donc chrétien qui kokima ba païen te parce que ba païen pour pas se repentir bazan a besoin ba ya bato ba ebi Christ pour ba na Christ pour ba memela bango Christ donc le Paul à Jésus ayaki pour na ba païen ba chrétien eza devoir na bango donc un chrétien azawana pour na ko aider ba païen wana ba comme place ya zali donc soka kimi bango ba jamais ba opi ko soit lumière donc il faut approcher bango pour bango peut pas soit lumière donc c'est ça mission ya ba chrétien soka za chrétien jamais pour éviter ba païen bien que je vis avec les païens bango ne faut pas imiter yo parce que yo za chrétien na ba exemple na yo na ba comportement façon de parler façon de marcher ni wana ndé ça là que ba païen wana peut pas se repentir ba le bakana voilà celui-ci c'est un vrai chrétien donc c'est un exemple à suivre. boyoki ndenge bandeko na biso bapesi point de vue na bango alors bandeko na biso ba chrétien oyo bazala na comportement ya ko éviter ba païen eza nango na tina te po même Yesu ayaka pona bato mabe pona bato masumu ate ya bango ba bongo na parce que yo yebi déjà lilo banzambe ba kote ya yo nini ozaka wana pona ko bakisa mais muto aye oyo ayebi te yo nde kende vers ye ramener na nzela ya nzambe po abongo na akoma pe pona lokola yo ekozala esengo na lola pe pona bato ba yebi nzambe Kinshasa et l'équipe partout. Rédaction et KNB solo lina bakinoa ba ebisa biso soki bazwaka autorisation et pas ya l'état avant bakata nzete na kati ya lopango na bango.
na loi ya nature nzete même oyo eza na kati ya lupango na yo avant kokata yango basengaka permission na l'état parce que bato environnement bazali mais biso awa na Kinshasa tokipaka te tokataka kaka nzete bikatelela bongo mais okende eza bien avant okata nzete ya lupango fu osenga permission. Il faut qu'on ait permission par l'État. Mais biso to comment ça en dehors ya biso moko na rolinga pe na kati. Mais il faut qu'on ait permission. Mais ma permission na on est en Europe, en Congo, na kati lo pont non ezana yanga moko. Normalement na ebi ke basenga autorisation par l'État parce que tozande na mabela l'État. Tant on loni nzete na yo ezana se mabele ya l'État. Il faut que pas l'État solingo katango. Bon, c'est obligatoire mais Namboka na biso bato bakipala ngo te mutamoni keza npango na ye nzete na ye polele kokoma ke yo foka ta nzete o nzete ngoma bandoki o bandoki o nzete koma so pe aéroport so pe nini bakataka donc nzete zelo o important nzambe yebi titi na nini atisa nzete donc temps nzete za wana eza bien pour la respiration. Football Club Dijak basali lancement officiel ya site internet na bango pe ba présenter Vares oyo bakolata na saison sportive 2016-2017 et salamaki na centre Bethany. Magazine KNB toza na centre Bethany et pas yowa plutôt ko assister na lancement officiel ya site internet ya FC Dijak et puis ba représenter officiellement mayo oyo ba obete la saison sportive 2016-2017. Donc tokota na kati to ce monde en est tout juste après. Depuis 2011, date à laquelle nous avions lancé ce projet d'encadrement des jeunes sportifs, nous avions en tête de monter une équipe compétitive et capable de rivaliser en organisation avec le club africain. Nous avons voulu renforcer notre image de marque en améliorant notre communication, laquelle passe par une couverture de l'activité dans les médias et par la création d'un site internet, calqué sur le modèle des grands clubs européens. Le www.footballclubdijak.com est un outil qui permettra à notre équipe d'avoir une vitrine aussi bien nationale qu'internationale. Il sera aussi parmi les interfaces que nous proposerons aux médias et au public pour mieux faire connaître et livrer des informations en temps réel. C'est il y a vraiment une jeune équipe pour la FC Dijak et ils ont conscience et rencontre déjà dans la mondialisation pour vendre image et équipe. Donc il est grand temps pour Tebeki Moussousou, il y a ça, Balanda, idée à Dijak. Certes, c'est un moyen, mais avec un peu de bonne volonté de coquille pour arriver à Yango, Tebeki Nyos Balanda Pe, ou Dijak ou Sala. Boutiona Golanda Maloba ya vice-président ya FC Dijak na président ya Lifkin ma président ya vice-président ya Dijak alobi ki lancement ya site et salami pour na ko permettre na mokili mobimba ba découvrir qu'il y a un club qui existe na RDC na kombo ya FC Dijak biso to souhaiter bango ka ba bonne chance et que équipe na saison oyo bazala compter parmi ba meilleurs clubs ya ville ya Kinshasa et na ba club oyo nanu ba komi na ba structure en modèle oté il est temps d'emboîter les pas parce que kokopie pe ezala nango sonité Kinshasa et l'équipe partout. FC Renaissance va aussi perdre quelques joueurs oyo basala ki fiaké na bango na saison oyo tukoleka yango ba supporters ba pesi ba vie na bango. Magazine KNB toza awa na commune ya Gombe pour na kosola na ba sportif kinois ba ibisa biso un peu départ ya joueur ya FC Renaissance Kazadi a commune ya DSMP et puis ya Rumba mais un peu ko éclaircir biso ceux qui va trouver en ndenge nini to yoka bango na micro ya KNB po Kazadi biso ndenge to yebelika ya des saisons na Renaissance soka sali saison moko peut-être à préférer que de DSMP
Il faut diriger à des simples sur la renaissance pour casser contrôle éthique. Mais si il y a balobi ke abeta tina suka. C'est impossible. Joueur eza vie na ye. A rose la liga abeta na renaissance pas donc ça succès après ça ba mamune mususu. Vous comprenez? Biso toko bagete rum to baselo mbongo yo habiter nga lingi na ngana kende. Fait faire déjà le banc so joueur pour une équipe boifa beta wana bino bwana doit yo kanga été. On a trouvé normal. On a trouvé normal quand ça déjà joué à renaissance temps. Quand ça déjà joué à Vita, il y a SV Club. Quand ça dit tekela ibango inane. Inane koki bana mbongo asomba kaza dite. Imana bima chela na jeto pesi imana. Bata renaissance na mona ngango za nango normal. Bakena bango ba jouer va s'appeler bakende leti room. Lelo na entraînement de ça le room aki. Zade mo ka s'appeler akende. C'est akenaye bon pour na ngape le monde obeta c'était makasi pona batu ya de ring. Bata dengi ba finga biso makasi auto soma mikolo. Mikolo c'est-à-dire ba jouer mo beta kala esi ba sila. Net room ba seka biso trop room to somi room to tikili room beta le moni room apesi récite bien. Nanga mo susu ya nani ya Kazadi ba fingi biso Kazadi vita bokaye vita mbua eve kachaki zadio loboko tala makambo na e fungwami kuna e zalaki yombo o fiboyo e fongoli zadio e to fongoli e to sokoli e ape bango sko de ring so balingaka ye balinga balanda depuis tangu vita akataka ye. Bolandi ndenge ba sportif kinoa ba pesi ba point de vue na bango na micro ya KNB. Alors na loi pe ya ba les que joueur aza na droit ya kokende place nyonso aza alingi kokende ko beta eza na ngo mabete po eza ka pona lokumu ya bale ya mboka na biso Congo Kinshasa et l'équipe partout. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Kinshasa et l'équipe partout, magazine Abino Tozawa na commune ya Kasavubu, plus précisément na avenue d'Ibaya, na centre culturel Gezarena, et si artiste musicien Moli a répétaka, toye abete la biso un peu ma solo et musique naie, et puis après sa biso programme ya concert Ekobetama le 27 août prochain. Bolanda. Nga naza musicien, auteur, compositeur et puis interprète, guitariste. Na sala musique congolaise, na ba diversité na union surtout, c'est-à-dire musique moderne, na sangisi on a musique traditionnelle et puis na sali ba sauce na ngane na sala selon ma goût et puis après epesi musique. Na évolué à na Jean Goubal, donc yende mentor na nga maître na nga mutalakisi nga musalo
tina comme na niveau à lelo ke ngamo pena se produire ngamo style ya musique na benga molitude mais wana eza plus scientifique mais ceux bat banima zongo terre à terre ba benga nga yele na yele donc musique na eza vraiment ya yele na yele c'est-à-dire ezali assemblage ya ba musique ebele ya ba contre belé parce que lelo monde eza na maboko na biso eza esute ndenge ezali kala donc naza na musique congolaise naza na musique traditionnelle congolaise et puis naza na musique à monde donc ne na naviguer ndepe na okumbela makambo nanga donc na musique nanga eza lisanga ya ba musique wana nyonso tout programme ya liboso to wana ngo eza ya le 27 août oyoyo to beta concert na Gezarena eza na avenue Dibaya na Kasavubu numéro 72 et puis référence facile eza rond-point qui Kipwanza et puis avenue à Bar sans frontières donc so kotika avenue wana donc entre Asosa na Shaba tozawa na kana katikati wana na balabala wana Dibaya en tout cas ba o bayebinga na ba o bayebinga te nazo promettre ba on ke ba yo ka musique ya bien na si mutu te a regretter soka ye parce que tolo bango vérité musique nanga eza musique mo okoyo kango na tongo okoyo kango na midi po okoyo kango na pokwa okoyo kango yo moko okoyo kango na baninga nao to po okoyo kango na bana nao to na bandeko na yo donc eza musique moko oyo ezoko exclure batuté mutu tout aoya a se retrouver donc papa so ozana mwana no congé pe yango ekomi na suka na osepelisi ete oyo kise musique ozata mususu ozomona te musique nini olakisa ye yaka omona sa musique ya moli omona ke mwana a se retrouver et puis papa a se retrouver mutu mota oza gêner moi yoka ke ngana oyemba ye moi papa abalole longi po ayoki soni tamsu makambo na bimicité mutu ta oza gêner en tout cas pour na magazine KNB ya Jimmy Mukendi na équipe na mobimba donc liloba ya loba eza vraiment nzembo pe kutu na sala donc na lobara melesi na bino nyonso pona manso bosala pona ngai donc merci na ndeko Jimmy merci na équipe ya KNB mobimba pona ndenge bosalisi biso sango ekomela batu nyonso tu ya Congo bato nyonso tu ya Congo donc soko zana problème oza soki na pasi toza makanisi kilikili yaka osepela soki pe oza pe na posa kosepela yaka pe okosepela lisusu koleka donc musique na ngai yango wana kwa Bolandi artiste musicien Moli ndenge abeti masolo ya musique na ye et puis na programme a pesi le 27 août na 19h nde heure concert eko banda en tout cas boye belé pona koka musique ya kitoko bino bat bolingara bonne musique boya na centre culturel Gezare na pona ko sepelisa matoi pe bantoto na bino Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour l'attention, un peu fidélité. Vous allez continuer pour faire ça dans le magazine. Vous êtes toujours connecté, branché, scotché dans KNB. Vous êtes dans le lobby, Naval ya Kapena, Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.